Ngobaya mabe tele basongi makulu. Lelo baya mabe arika keza bija. Lelo baya mabe. Wo jagere yo yo ma. No no yo yo yo. Tigala bana yo 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 ma. Mama yo yo yo. Na beto ngoba. Na beto na mayobwe. Yo Didier Lacoste mitali yo ozoluka osala misala keno lamba kwanga na nsima ndako bon osala ya te Bazo comprendre te donc sultan tikela bato baoteya so na kati ya paroisse po tolanda bato ya paroisse donc bilobaloba te mpo na jile niance oplali no na ndako na yo na moki olekwanga lipa mbandaka sagano elomo nzoka ye ate biyange na mutu nyonso na besoin ke Brazzaville wana ngulu bamema ye na poto ya kingulu donc pa négocie ka contre attaque contre biso bamotali biso tokotonosa bango te bango te otangina natyo na wera na mopanzi tona wera mopanzi bozi boziana asila kala bozi boziana asila kala grand-père asila kala komena otayidide la poste maifood la première fils à wenge na wenze na wenza pota teka matungula ba chasser botala gade bana Congo bana États-Unis à partir ya lelo koyenga yenga lisusu te po meilleure agence Easy Cargo emonani ye na service local à import et export transport groupage air cargo entre États-Unis na RD Congo wana boza komona eza chargement à partir ya États-Unis durée pour la marchandise comme à RD Congo, précisément na port ya Matadi. Kaka 45 jours ya pamba, topé 1 mois et demi aux 8 matières mokoka. Fiabilité et rapidité ya boye, ezala na noteo. Oh, l'agence États-Unis RDC ezala kapasi, Easy Cargo de solutions. Bozwa adresse oyo sur l'avenue Kabambare en face ya commune ya Kinshasa. Et bongo bino baza na États-Unis d'Amérique bozwa ba ville neti oyo Kentucky, Ohio, Chicago, Iowa, Atlanta, Michigan, Tennessee, Louisville, Lexington. Pona kotanga kaka oyo parce que eza ebele. Pona bino boza na ba état mosusu bobanga te to ko assurer transport na bino. Bokoki kobenga na numéro oyo 513 418 73 61. Easy Cargo. Merci pour Sungi ba Congolais. Voilà, très chers internautes de Cardio Officiel Télévision et émission à nous découvrir mes capacités. Les lots na mabele ya bana Dallas, mabele ya Didier Lacoste. Solana ba Gaulois oyo ba matisi tellement ba banderole ebele, parmi ba Gaulois nyonso ya République démocratique du Congo et puis ya Kinshasa mobimba, bango oyo bomona atwala mupanzi na artiste Jagger, animateur ya bana poto ya Brazzaville. Yeyo mupanzi Jagger mbote na. Mbote wete dego kao mbote tomato. Na batutu baolanda sikoyo na découvrir mes capacités. Bon, lo na esa tu baolanda nga minute oyo na temps toza na esengo mosusu te. Wana le sengo moko le 24 mpona be na nga oyo na ndimaka mingi oyo na pwesaka mingi na muziki ya RDC de Padre de Niance Papa Melina donc oyo mpena na pwesaka mingi na mboka oyo tozaka na feti na ye nde toprépare makambo na ye bagolwa tu tobongisaka ba airport ndenge kaka tokobongama koyamba Archer de Niance na martyr donc taka Jésus talaka Jésus oza mpe yo moko te na droite na nga naza na ebulema donc artiste atongo ebulema mbote na obe lisusu epela kitoko gapo te die mingi oloba kutu eza kutu te toza na tozotravaille ya mamba le padre tout na sensibilisaki badanser presque biso tout totravaille na ndenge aveme martyr kitoko nde na abona oyo travail toza na 75 danser ya makasi boya na martyr bokosepela match kitoko so na video aboye
nakoteli mpe nanga marke auzinga palin nazwa mo baafishe mosusu to bambabambamba pepele kutu biloko eloko abanga te yo dide Lacoste mitali yo ozoluka osala misala kende olamba kwanga na nsima ebulema bon zela tokokoma wana mais avant tout topesa na actualité mokie Israël Mutombo asalaki vidéo après bawario to bareplikaki na par rapport ndenge alobaki ke abengaka fali na émission na été na boso na politique Israël Mutombo akosala vidéo alobi bamusicien nyonso oyo balekaka na bosolo na politique babengaka ye moko ya tikala babenga musicien moko te à part Kofi Olomide mais tomoni mpe faire egola na kati donc adiminue bamusicien nyonso kobana na Jube Wera Manda Chante Baburo Mpela faire egola le padre Israël Mutombo donc toyebi te ezala mpe faire abondela Israël Mutombo mpo alekaka na émission boso na politique et pas lui akutaka mbongo na chaîne na ye po baleka ye moko nde moto abengaka bato mais ye moko alobi abengaka bango te wana eza kaka miziki ye asala makambo na ye na bafaso na ye nde moto abengaka parceke bango moko nde bauta ndako na bango bayemba mo émission wana est-ce que ça a un sens et quand même ça c'est dimanche 4K Cardi Kunzonza entre temps au balancelaka biso déjà image wana oyo Israël Mutombo asalaki vidéo mpona olobaka ye moko ye abengaka bamisien te mais bamusicien te babengaka alobi wana akosi émission mpo motu auta ndako na lave aya ifo bosolola na ye basola na ye te basola na manager na ye ajager fo basola wana na va mutu aoleka émission na po bato va bafere wana soka va émission na oyo nde fo tyama titani mpo ala émission na osaka bika sa bamike oya osani mabifere mo bakuta mbongo chez pasola te sona manager na ye osala mate bamasonge batika baluka babible na bango batika osala bisasala oyo esengeli te koloba deporte mpo bino bagola boyeli ye mabe bofingi ye mabe na ndenge donc mutu so azokopmuzeki ndingu so azokopendre te donc sultan etikela bato baoteya so na kati ya paroisse po te olanda bato ya paroisse donc bilobaloba te mpo na jile nyonso oplali no na ndako na yo na moki olekwanga lipa mbandaka omoba bilobaloba te tosalika babala mboka tosala te olobaloba te kolanda te mpo wana azali mongala soki nani moyanzi motu te biso toa bato Israël Mutombo wa biso sultan etikela yango bato baoteya église catholique bulema ye nde Israël Mutombo talata yango donc yolanda no ete ayoki pano ete akoka te asala politique mama miziki atikela biso bamiziki atikela bino bagaulois nde eza bongo ata basangani 24 martyr plein osakana te tobeta mo lisolo mokie par rapport à date ya le 24 yango samedi oyo eza déjà samedi mais le 24 eza pepele moto azobanga aza te toala marke auzu boyena tosola na ye tosensibilize déjà bato tu donc mati eza pepele kitoko boyebike le 24 wana terrain eza mine badate eza kale towambula bango nyonso te natangela bino le 24 juin 2023 baproduction eza le 24 juin 2023 twana wera so na kikole nakomi na nsele toza na boziana fera na chanteur na kikole mpe lisusu na samba toza na Didier Lacoste na terrain municipal ya Masina Lacoste na wenge tena wera mopanzi boziana asila kala boziana asila kala grand-père otaidide Lacoste maifudra première fils ya wenge na wenza po tateka matungulu bashasisi botalaka te dimanche na yambaki alobi yabandela elamba te abandela elamba te aza vrai mwana wenge epo masolo ya bana wenge batikela yango ye epo aza première fils ya wenge bateka elamba $2 $1 tosomba bilamba na balance otangama bilamba ana elamba bien te Lacoste na elamba bien te bagolo succès abeti de eloko nini safiso desa o akompara ye na feri te nga na oloba maître chorégraphe ya barumbu lingwala wapi nga artiste ebulema twana redi ya miss lisusu redi toro redi abetani na marché de la liberté na Masina abetani kaba nsimba kala twana JDT mulopwe ya Jackie pasila de akala na entra mo fleuri wana Jackie pasila de akala batu nyonso oyo tanga wana na lycée ana to tango tanga te biso to sara plein lelo banga butu sala nguti papa wana Glody kasongo mwana kaluka et puis eloko soki ezobangisa eza nini
meeting ya opposition et c'est sur les 24. Tomoni Fayulu, tomoni Matata Mponyo, tomoni Moïse Katumbi, tomoni Susunani, Delice Sanga. Donc les 24 na njili wana. Yana loba boy. Omoni njumba lambela pondu. Jambo ko zwa mayebo tshela kati mbinzo tshela nini. Otshela kati ozusuri mwambo tshela cha pondu te makatshela lo ka pondu. Elo ka njumba mafami. Ah? Comprendre? Mais tozobanga est-ce que Frère Egola Oton Samarti c'est là ba programme où eza wana kata ba liste wa tindeli biso ba concert wa betama wera benda bana wenge na opposition pe kunda ba bendi so ba militant na bango taka bana tangwa tolo ba ma musite na nenga di vacation te moni to ko jide neta te pa ocha podem na marti wana banyama tu ba za ya ofina watu ebe manyoka deja ekufa de yakala sila de valeur nde tomona bango watu tutaba pe abozi bozano te ba dira coste ote donc ba tuano te wana baza liyo to biloko ajungu sute si balamba dana manzanda deja ndino babwaka na fulu bana balambe na liyo to yango apenga voilà programme susu ngoyo kisinjoga ya kisa tindeli ngawa azokita lelo déjà na soir aoti Brazzaville aokita po lobby akongola tous les Congolais oyo ana besoin koma na Brazzaville pour na concert oga le 24 obi ke faire bien ça qui sinzo raé ate bien je na mutu nyonso na besoin ke Brazzaville wana ngulu ba memaye na poto ya ngulu donc pas négocier contre attaque contre biso ba motali biso de kutono sa bango te bango te donc vena ya kufa vena kufa na station de koya nini bisala sa na yomoni vena kena na ba station na kati na ta ko ba station te ta na ko na bangola ba station nani ba bien il pas dans la station vena ya me kati pour dépendre film ya osangana te de ma sécurité donc tu vu quand le ko bien pour ni obi ke ya concert ta pongo na Brazzaville mais on a tout tanga to na cha ba mu panzi po ma déjà bango te mo te équipe nationale ya cheta dans l'équipe nationale abeta na Brazzaville na minute 24 na Brazzaville fara Congo Brazzaville bana Congo basala souple pona mabele na biso pona ya gola totala ba participer la wala batu musala ba ba beta ba beta ba on se moko fe wa bien Congo stade 9h wana la poste pas bien Congo stade 8h totanga bakiti ado apeta faire mboka o bazali toyebi bango déjà bazaka debana wana mais mon route on a déjà paiement bon bango bangulu j'ai dit mi sabia fungola pe 8h donc faire le tien na bureau ya musique asa ma bureau ndavana na bureau atikela kwanga bateke basala kwanga donc ya ko sala kwanga te po mamba kala za kala kilolo vitesse moko ti petit sembale ba kilolo vitesse moko tout na vitesse belé te ba baksa mate o basala c'est le cas déjà ba gaulois yo ils mettent chorégraphie ya faire gola mais ba bi on dirait bozo banga bulu wana po faire aux États-Unis ailleurs mais tout moni retour na eza impact te impact sandeni ata carnaval salamité na minito be tous les publicités eux ça mana kisasa oyo na minito bo eux les gars les pas de partout mais ya faire gola ya fait ya qui ya Didier Lacoste c'est loko tateka matungulu na poto to banga mama Didier Lacoste yo comparer na faire ba niveau moko te ba ndenge moko te Didier Lacoste teka matungulu na poto biloko no teka na poto muketonga babi okeseke nini okeseke na taba Congo te ata mwa kipese bakendaka te bongo siko lotanga ba okesa ni potanga te ba mata ba pe ba peta fierté mboka tina ba libanda ba okeni ba South Africa ba okeni wa c'est le yo abi azo ya kalate akenda yi Dallas po kobeta concert c'est le yo mangobo bagolo bango finga su c'est le yo pa kana iloko ti alandaka fere ne alandaka fere na ya finga fere ti fere ali bango tunza li pe asafi comprendre. Voilà, message mswango Abraham ancien musicien ya JB Mpiana yepa wabi le 24 donc concert oyinda mabe Mignon Abraham okondolo kwanga bo aboyemba Mignon Abraham aboyemba Mignon Abraham aboyemba so Congo Mignon Abraham aboyemba te Mignon Abraham ala danser abanda koye kobina ayembi na BCBG na musicien te balobi aza le seul musicien à part JB Mpiana o abeti na stade ya 80 000 personnes na Brazzaville ezaka ye
Ate Ferré na kati, ate nani na kati, o Fabregas, on est na kati, bango tout na Brazil kati. ça non mukie non. C'est la Brazil ça le roi capilla kati. Aso beta levé de vidéo na fali pour Brazzaville. Ah. Stade Ali yoto. Tu passes Stade Ali. Veme kutelekea on na munene. Veme kutelekea on na munene. Oh stade ne marche. Asi t'as déjà yo faut son nom micro oyo. Omoni ba bi yo pe olo bano ko. Na photo boa générique même. Ande qui on dirait qui non peut Melio. Qui non on dirait Melio. Ah, pour être journaliste munene okola yo, so makamo na okama bino weba histoire ane salama. Tina zoka mwa po roka solo bina fere gola ekamusanga po anike. Ngana za na Brazzaville to tika na Brazzaville ya kima na bitumba ko serife na poto. To sima benera Brazzaville to kanga Brazzaville wana bango te. Bango lo moko. Ya tona mo lo wango bokangela Brazzaville. Ngalaga minele ndombe, malabaza kudila ndombe. Ngalaga minele ndombe, tikolo za kudila ndombe. Oyaga minele ndombe. Na babi kiwana bando bwakati lelo ozasuna krimu donc apa kiwana eza ba no sebelo apuita tikela bango na Brazzaville pour mona ke Congo ya DCC lo makasi donc bana na beta générique wana na mona ka na me oyekina elo tekine meli okutana bakakuya ba Bercy mwana bango tu na baseda kapo bango tu basele autant obeta na bakinya wa bango bazali na impact te babe ba show ambe mabayebi ba babeto sana gishasi wa bato kene tito ya bakini usale makambo ba scandale animateur nini o so yo kiye moko apesa komo ba pinch zongisa ko pende na musana bino ba animation bon nga animateur pena zongisa nga na musasi ba animateur donc na nosaka mingi sona tali mopanzi mingi nga wenga bena nga number 1 esika za tutuka luchi then siko na viara mingi na kopana nini ya tutuka luchi oyo donc kota bani convaincre o ngoba ya mabe tala basongi makulu lelo baya mabe arika kaza bija lelo baya mabe tala basongi makulu kulu. Voilà, je crois que ce morceau a fait plaisir à celui qu'on appelle Jaibet Mouwengi et sans oublier à Honorable Jacques Bobi. Merci à vous, merci infiniment à Petit 4K Siblim Kundonza et à mon vieux ami à Kati, Joachim, mon vieux à Kati. Donc, Joachim Kapadi. On a besoin de mots de place aux alliés. Adjola Suba. Et Boulema, il y a un peu de la marambu. Pepele kutu dogo banga no kutu ebisenga to kozala marti ige nzinga voandu patron boya bo sepela boya pena boya stade plein kitoko pepele kitoko sto video abo to travail pepele kitoko pepele tous les musiciens na micho be place bazali mtomtaza satisfait le padre moko nyoso tuka ndela maboka patron yeso tuna maboka patron Jaka yo bakisa nini po na moja tokomi na suka na entretien na biso non na bakisa kaka kilelo vitesse moko quoi donc avant na bakisa ngo de plan no seno mbote na baninga de patre na ba parler na temps oyo o ba olanda biso na ba temps o tout ma munde to ba de patre ba mbote na bango na pesi mingi na seke japonais na lingua la donc na pesi na venanga ba giboko polo donc na pesi donc Laetitia Poutou donc maman na Dieu merci dona pour ça ndako donc na nose na bana tu ya kinga bwa osele maluku wapi bambote na bino po bo lala na idéologie ya Ferregola tu va que le 24 donc muto akufa te mais to se pesa ne bat oyebi nde so tolata basket ya sika pembe gondo short olata polo nyonso tuti te olata te fo bakoma lipadre oye nde leader na bango tu ye pena nde leader ormeka aodaye ormeka aodaye en plus mi maloba oyo nalobi oyo etikala libela stade na so esali plein te na longwe yo poko miloko héritier nda tsa lobo bakati nga te yo pote nga na te tozongela etondi te seka to panzana obike weza TV tozongela nga na bina bino bien nga moko so esimbi te vela marka uzu nabika na pale ozoyoka soda na so esimbi te tokimi tozongi braza libela ça c'est souté. Voilà, merci infiniment à celui qu'on appelle Christian
Pouyuni Momotu Mutnanga Kati, sans oublier à Pistis Weber, les millionnaires de la famille Weber. Merci à vous. Merci à celui qu'on appelle Maman Nestine Mbo Mikado. Je n'ai pas oublié Love Motier, Poliance Bongela, Noël Bongela et Carmen Bongela et Gege. Ah ouais, Moutno, ouais. Gege Moulaele qui n'a pas son mbote tika kuti. Donc on a pesi fanto na mbote pesa zali pepele kitoko petit Chris. Papa yo asaka musala. Uketo ezali mungongo ezali maramuto ezali. Mais ba ya ba sepela. Bango ba beteli manzanza. Biso soko to betane musique. Rendez-vous à les 24. Rendez-vous à musique. Bango ba Gege bambote sili. Ah, bambote mingi donc na Blanchard Makangila, Pepito Makangila, donc Judith Makangila, donc Tony Bafoué, on dit les Clara, bana Londres tout, donc délégation qu'il y a, donc on dit les Clara Bichou, Ningue dit donc bino tu na Londres si quoi vous allez, oui bola la on a déjà fait le go là, bon ça doit billet pour ça doit la marti wana. Donc ma deux c'est tout capé que belle la belle nuance. Donc là, on a bien ça, tu sais, on a dit à Gola Boya, Boya, on a profité tout faire Gola, on s'en a tout un moko, tout lien, on a les 24 na marti, Boga Moussa, Nene, mais là, on s'est capé ça, là, pour banana, banana, permettez. Alors, bando permettez, là, on a la caga, là, on s'est capé ça, donc. Sarah, on a battu l'ando basipo. Ah. Na koti na boki na bileti lokini mabimba na boki na Congo. No, yo, bilenge zaliawa, jaso jagere, jaso lowa, bilenge zaliawa, mame, nana, bilenge zalia, yamele, tele mama za, ameli poupon, tele mama, allez, tindika, bomba mama, tindika, bomba. Bayi banana ya na mona Kishasa te ya pa kaka faire ya gola. Okese ya gola ni na vie na tala mingi makamone kindaka mais que cela ne tient le groupe ko rejoindre moment faire gola na orchestre. Donc ba animateur bo vendre sika mawote. Donc kalate mais loka ya gola na ningaka mingi o beksa bwa ke la esala nga bien. Quand des pas de wa jide lignas. Na botola la ya ngana kasagala minwe. Yaga matete yo batomino yo. Yaga matana mongo. Muno gola pere. Batumanyama. Bazatanyama. Nakwa kapela batumomela. Batumanyama. Babuka kapela me kapela zaka na frappika toujours. Tolalité le zaka donc ezate baton nem te bomba kapela toujours pour na faire gola tozo sepela na kapela tozo lia tozo mela pona na staff ya bot donc tozo lia donc oto makambo ezali tozo na toi le baté tozo la le 24 pour frapper kaka toujours lamba zali awa na sima na biso patron Nkolu Pangu pour prendre bolamba pepele kitoko voilà gola otima libanda mboka toyeka ma ona ndule mwana mai Boti libanda mboka kaka pona concert le 24. Ouais. Wana mboka ni wona. Bon noti na Nairobi. Za kuna ba nini? Na eka juste pona ndule kwa. Solo banini pona ba concert ni ba veni oso ya faire golo ba ti ba concert mo le 24. Bon na regretter ka 24 redia mi so bete le 24 Didier la poste le 24. Na regretter parce que match ezati. Match ezati donc bakanga ba instrument ba vanda bala ba pongi. Opposition peut sous bana meeting le 24. On dirait vina mino gola na chance te. Opposition ba bébé tout dans position mboko te. Il faut retala mapenza mbele lo ba su to l'opposition mboko te. Tout ça en position mboko te. Ya solo. Biso bana mboka tout le monde misala sama na mboka kitoko. Ngonza mboka c'est bon. Vraiment. Fachi beton. Tilemo. Nombo ewan. Mais yo vana te yo na Nairobi. Bon, na libanda na qualité niveau li pendenge kitelite. Na musika to so yo kapoto dans ma famille. Donc ça va. Match est bien. Très bien. Message ni pesa ba gola nyonso wala ndeko. Bon, bana mai ba ike. Loko lobeza ke. To ça la biso nyonso. Sans wenge tozala
Muta oyemba na Congo za ferry. Donc to yo kandule. To yo kandule. So ba kino to la ndule. To yo kandule. Ba chanter bazali la cause de pas yemba. La cause de pas yemba. Azarab. Mais on a production na nini le 24 pira na masina. A répéter arabe. Qu'est-ce que ça nga mituna des champions. Nabi mutu wana amoteka matungulu. La cause de motema matungulu. Ouais. Yango eza nini entre faire na la cause to comprendre les souhaiter. Faire patron. Na mbake dimanche ya bisinga wabi ya a répéter ka bilamba te. Bilamba so lati lelo azongisi lobi lati mususu. Ya bandaka ba. Ako c'est ma plein la cause. Atika ko. Même ba fanatique ya bonne musique ba ki na masina ba yo bonne musique. Ayembani. La cause ta kanga ba jine ke belé na mboko. Ayembani. Meta game so ndi mabongo ya boya yenga se. Ayembani. Papa pe génie. Tangina nga via na mususu. Etake Gaulois. Nze monini ya fere oyo linga makasi tongo oyemba kuna stade aussi. Faire rater 3 bêtes Simba. Sakano ata nze momo. Etant musicien bazawa. Opesa kamera mpo. Ba musicien bazawa donc musicien olongola mo ebulema lomo. Oyo ni na opesi. Nze monini soko olinga pas fere. Nzembo za mwebele après nzembo mona za répertoire changer nos idées pourquoi nos répertoire le répertoire otozima c'est là nikolo mi ya olobesaka kende tout ça non ndele ki fuelele na bizorbi donc boya bo sangana belé pepele donc mambolo bakute sati mi ngolobesa ti to bini trop to lobi trop Nogozia kokangama lelo to kolala bien lobby le 23 biso tout to répéter na marché. Taka musicien animateur ali kolo makasi longone lo mo afé. Animateur chanteur voilà animateur chanteur longone lo mo afé gola pour comprendre que os animateurs chanteur. Papi kake na lokala na misa molimo na monyote nazwa ta pongi mai. Donc ambassadeur Poupo a senti oui, déjà Bagoulois, Bino Bagoulois, donc merci pour la sensibilisation, pour ça, pour faire rigola. Na Gaulois, ya son. Makila. Pour les chants faire dans les langues fortes, ya ratarati. Non mais billets zali déjà. Tu peux sauter ba pas. Billets en désordre, non sommes les billets. Pas un billet aux billets. Nazawa, la capella. Wazangi billets aux billets, ambassadeur Poupo yo lobby déjà wazangi billets aux billets, ba na capella. On a wazangi billets. Alukawa Bandegole mati par-ci par-là, Yolo Mobimba. Danger, bandegole mati par-ci par-là, Yolo Mobimba. Voilà, très chers internautes, il y a Cardio Officiel Télévision, DM Yeyo, ça nous panzana ki yo DM Akimi, ya Ketiki Akimi, Yeyo, na zongeli bino suna mabela bokoko, poto, pesa bino suba image ya le 24 ya fait regola, ya FTSO 4 to sala ndenge nini, to mika wula ndenge nini, parce que futo banda kinko le pa wera. Après, tu sais pas Didi Lacoste na machine et puis tu ressources na stade de Marseille pas faire rigola. Donc DM yeyo, bino tout au bolo balo na komba DM, o sanga na liboki. Ozo ba problème na bino nyoso bwana ngo botinda ngo na DSB na message ngati na no bambo na MPSA. Donc yolo ba tombanga passe. Merci infiniment à celui qu'on appelle Igenzinga Vwandu. PDG Paul Moutou, merci infiniment to monnaie code de Komaki. Donc, on a 4 cas cardio officiels. Les joueurs qui peuvent se péler. Merci à Boss Yaoui Lukanga, Easy Cargo, sponsor officiel. Il y a une mission de découvrir mes capacités. Donc, on est raté. Daniel Mossali, Red, Ouetira, Bissoté. Merci infiniment aussi. Il y en a des sous. Donc, on y a une communauté. C'est que, bon, Mickey, Bopesa qui est Sili. Donc, si on a besoin d'IM à renouveler le contrat, numéros affichés déjà à 4 cas. Les caméramans chasseurs d'image, j'ai mis Kolo Tobengae, les caméramans tireurs. Donc, Bengi, Bozwa, Boyoka Mabanga Nabino.
Dans la sauce. Dans la sauce. Yeah, Dans la sauce. Dans la sauce. Dans la sauce. Qui faut l'aile. Qui faut l'aile. Quand on m'a acheté la basango, là t'as la robe, tu as acheté la basango. Israël Mutombo, Israël Mutombo. Quand on a robe à maman. Vena biso kati, mais faut bongisa moi mukile, ba propos na wana. Donc Ferrego là, aza mutnayo, ba mise tout ya Congo ba batnayo, ba innocent ba lume, ba nani ba batnayo. Donc autant il faut rectifier mon parole et ça la moi bien taka ba golo ba tomo ki muze kindingu. Mon frère donc kitsa mo kanda yo ebigaga kanda na mupa e ya repe kindaka. Donc to kitsa kanda to za famille to ba congolais biso tout. To bengana to sola, to se pardonner, to soutenir Ferrego le 24, to soutenir ba mise tout au bana conseil le 24. Donc baba frère na biso baba congolais Ferrego la rendez-vous ça le 24 ba gola bango ba pese déjà on a besoin stade wana etonda déjà Ferrego la zongaki on a besoin stade wana etonda Mark House merci à vous ilunga merci aussi na appel il y a tongo pour na ko rappeler nga sous pour na date le 24 merci à vous donc j'espère que tu sollicite ya au bac Cezali et gasol banda mboka ba quitter déjà bana Dallas bango bayi Dallas ya ande ya Ferrego les a dit la coste té donc my foot pangi pas bien aussi bana yolo trop Dallas ya ande ya mettre Gims dans les padres donc allez-y comprendre abenge sili 4 canaux les sous docteur Paul Lou c'est en direct de l'Italie merci infiniment à vous vieux to elo trop malgré Mikolo et moi maman comme kangama tu comprendre les sous-té rendez-vous le 24 balali déjà ba polaki baya to sali nyonso to sali baya to sangisa nyonso tuna kati te fo babeta fo basepela fo babeta basepela baya baosepela makambo bien ezali mpena donc pepele kitoko jagia toka balelo moto tikelo plateau saka non jagere yo ma no yo tikela bana yo ma na betongo ba na betona mayobwe bakina tile sateres ale bagaye litebe ma Brazzaville yakitsato na kacha matile 24 litebe na litebe kunana yagola leli litebe kunana bana gini baza kolela potopoto matiti mabeko bima potopoto fenaza kolela potopoto matiti o animateur na mino abokela ne ba fenyo o abilisa kini Kishasa Afrique centrale na trophée na Brazzaville boyebi mingo obe ate sango utali na ye sala musala na ye ndongo salaka politique tali yoto ya balaki makama kate kazwanga lisusu babi bagolo batomboki makama politique bandaka te bodo kufa Gims na bagolo la coste ana tante donc misu babakisa migolo msuye zona miko wa ete kenga mo golo makasi golo pele ya tongo me mona ngoto sanga sko na ngona batu bola ndo siko ba découvrir que za animateur obwa kaka ba faire belé ya bien ya tongo kataka Zoyland Kimenga onde mabelo toza kimenga toza wa bobo toza wa nyole saf toza wa nibo tomsi junior toza wa petit poulet onde kimenga autorisé jamais ba goloa ba ko ba yemba kiti to yemba comprendre kamera Bercy wata ni ki animateur msusu ezali letiana ezali saka no lomo
Bukitata kalonga bagembo kakadilo. Osamondele. Wamezama liga yimbila kundenkale. Kalinge sabo. Jemene mama. Voilà, donc Yolo, Wabi Yolo. Yolo, eza affaire egola. Yolo, eza affaire la Costa Bango. Yolo, eza affaire ne maître Gims. Didier Lacoste, ozala ngambu, Wabi kanga bisaka na yo, kanga bastima na yo. Le 24 eza date, eza meteni pour na faire egola. Donc, bana Yolo, ba sepeli, tokite na mabela Yolo, pour na souana ba gola, tout ya Yolo, bandero nyonso ndenge kiti. Merci infiniment à Salor Ebote, merci à Poupo Bolama, merci à Jagger, animateur du moment Yeyo, Tabouara, donc Yeyo, merci à Igenzinga Vwandu, merci à Yawili Mouché Nico Damboka, merci pour l'habiller, merci Sounanan, et Boulema, déjà Tolena Yo, Love Moke, Poupette Bolama, merci, merci à Joachim, merci à Joachim Pata, merci Sounanan. Donc, Talagaga.